Bomoko na babondi ya matata na Libye, président Denis Sassou asengi na molongo kotia oboso masolo kati na ngambo inso ya Libye na lisikulu liaye na likita linene ya mabongisi mabikolo bya molongo mokonzi ya Congo Brazzaville alobeli pe bozangi bokingi na monyele ya RDC na Centrafrique na Syrie pe kati na Israel na Palestine. Chine epesi nzela na bapaya kokota mabele yango sima na bokangami pona COVID-19 sanza motoba baye visa to mokanda ya kovanda to ya mosala na bango elaki sima na le 28 mars 2020 bakoki kosenga masusu na kolakisa yakala mikano misusu mitali bokoti na Chine mikosakola masima. OMS ezali koluka koyeba pona nini motango ya bakoni ya COVID-19 ezali moke na Afrika. Boko na minganga bakanisi ete ezali bilenge nde baleki mingi, basusu bakanisi ezali po coronavirus ya ndenge mosusu ezalaka mingi na Afrika to pe po bayi Afrika balekisaka ntango mingi libanda pe bazali na mituka mingi te. OMS elaki koyekola yango malamu. Etat ya New York esakoli ete ekobandela kotala malamu mangwele atambula matari ya Donald Trump epesi ndingisa ya kopesa yango bato. Mokambi ya New York oyo azali demokrate Andrew Cuomo apamelaka Donald Trump bokambi bobe boye bokomisi COVID-19 makasi na Etats-Unis.